papa okomo lekela na banoko okomo kokeli ko barrer lettre wana na internet oza mwana oza na droit te ozo yoka nazolo batang neti tata mwasi na yo et puis nazali leki ka diombo propre azalaki makasi azalaki koloba azalaki kosala musala mais na moment oyo azali sute atiki mwasi na ye na bana bana misato batikali baofele mama na ye atikali misala na ye etikali Congo etikali donc toyebi ke nzambe apesaki nzambe akamati mais liwa na ye ezali vraiment loose ya biologique tokolela ka diombo na ndenge na biso yango na yaki kosenga bandeko nanga ba accompagner biso famille na ndenge ke totelema mpona kotelemela liwa ya ka diombo eza normal te. Coucou à tous, coucou à tous mes amis, à tous les abonnés de Libanga TV, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, je vous salue, je vous fais de gros bisous, merci beaucoup parce que vous êtes en train de suivre cette émission, donc l'émission Astar avec moi Betty Masengula Star, de Queen Mother, la journaliste international, je suis là. En tout cas, coucou à la joie Amado Pichuna, l'hymne national, champion Kayembe depuis Kenya. Merci beaucoup déjà à mon frère Patrick Nzenga pour les images. Donc, salutations déjà à tout le monde. Voilà, comme vous me voyez, je suis au centre culturel ex-alliance franco-congolaise. Donc nous sommes à la... nous sommes, comment dirais-je, nous sommes venus assister donc, dans une réunion des artistes comédiens. Donc les artistes comédiens, Mama Nosanjola, Mukuna, ils sont vraiment très nombreux ici, donc à la réunion. Donc juste à propos de l'artiste comédien qui vient de nous quitter, un grand artiste comédien, Papa Kadiombo. Mars Kadiombo, en tout cas paix à son âme. Otoebi très bien que les artistes comédiens na deuil. Déjà réunion stratégique et Salema. D'ici là déjà je vous propose les images. Botala comment l'artiste baye bapesanamo mayele oza association Pakosiko et quand na mama no sanjola o to bengaka papa Marius donc azapena artiste ebele baza ko accompagner. Je ne veux pas beaucoup parler. Je vous laisse d'abord de suivre les images. Après, nous allons encore revenir maintenant pour prendre quelques interviews. N'a artiste Obaye peut assister na réunion stratégique Oyo pour na koye bandenge nini kor ya Papa Kadiombo et Kobima. Mais toyoki déjà que président pe Masumu de Brende o azana ACPT nae association pe artiste comédien et pas ça réunion na ndenge nae kuto ke ko porter bango plainte toye bango donc nous allons en savoir dans cette émission c'est pourquoi c'est pour quelle raison oyo président Masumu de Brende a porté bango pe plainte. Voilà, c'est parti d'abord avec les images. Mutu azalaki makas azalaki koloba azalaki kosala musala mais na moment oyo azali sute atiki mwasi na ye na bana bana misato batikali baofele mama na ye atikali misala na etikali Congo etikali donc toyebi ke nzambe apesaki nzambe akamati mais liwa na ye ezali vraiment loose na yango biso baartiste comédien bandeko na ye ya musala tokoki kokanga munoko te parce que artiste azali miloire artiste azali leader d'opinion artiste azali éducateur nous sommes des ambassadeurs du pays donc artiste peut alobaka na voix à cet artiste alobaka na voix likolo. Ce n'est pas dit ndenge bazoko traiter biso que comme nous sommes pas des politiciens, ça veut dire que il faut to banda ko kufa bongo. Et c'est comme ça na yawa soki motuna ezali boko tuna pe na ko répondre parce que na zanga moko te nazali pe na membre moko ya famille po na ameka ko crescir parce que nazali susu na loboko ya mobali
na collègue na ngai pe présidente na kombo ya mama Aziza ye pe azali pe na liloba akoki pe koloba parce que tomekaki kokoma mukanda famille yaki komona biso basali biso procuration mpona koloba ke na kati na biso tozalaka biso moko pakosiko te parce que tozali plateforme mais il y a aussi d'autres associations et il faut kokomela bango pour que tokutana tosala route ensemble mais nous sommes surpris biso totindi mokanda il y a aussi un mécène qui dit que nous ne sommes pas habilités ou bien tozali na droit moko ya koloba te. C'est comme, je ne sais pas comment, ceux qui ont membre de la famille peut bazawana, bazali prêt pour na koloba. Biso tozwaki maloba na volonté à biso mokote. Tozui maloba ya koloba, tantôt tozui pouvoir ya kokoma parce que famille et pesi biso procuration. Na pesi maloba na famille s'occuper bakoki ko contredire leki ya président Max Kadiumba s'occuper motuna ezali mama okoki koloba bon ngai na lobi boye pakosiko ebengisi bon kombo na ngai Denise Lusamba, je porte le nom de maman de Kadiombo. Je suis sa petite sœur, je suis artiste et comédienne na groupe ya Chic Choc Lenge de Ngadia Ngadios. Problème nanga na yeli awezani. Parce que na moni lettre, oyo yo docteur Kabamba, oza neve na biso. O barre lettre o ngai na yeko, ngai mutu na yeki ko solliciter pa kosiko. Que lokola baza ba artiste comédien ka dio mazali na famille moko te yo docteur na ba oyo gozo sala na bango balikopa na bino kuna na ndako na ye bozaki bino moko te ka Diombo azalaki na famille mibale famille na ye mususu eza famille artistique bango balelaka biso ba artiste na ndenge na biso famille pe biso famille ya biologique tokolela ka Diombo na ndenge na biso yango na yaki kosenga bandeko nanga ba accompagner biso famille na ndenge ke to telema pona ko telemela liwa ya Kadiombo eza normal te liwa na ye wuti na maboko ya batu ba eliminer ye yango nga na yaki koluka bango to telema po ete to lela ndeko na biso na ndenge ya artiste mais yo docteur Kabamba oza neve na famille oza mwana okomo lekela na ba papa okomo lekela na ba noko okomo kokeli ko barre lettre wana na internet oza mwana oza na droit te ozo yoka nazolo batang neti tata mwasi na yo et puis nazali leki ya Kadiombo propre ozo luka problème na famille okunda Kadiombo ozimbongo akokunda Kadiombo wapi yebisanga place ozimbongo akokunda Kadiombo yo po yo kunda Kadiombo yo moko na ndembo ozosala likopa na bino kunda bana mike baza te na famille oyo biso nyonso toza bamikolo mpe totanga baklasse kokanisa te yo nde osukisiki docteur po olakisa kobare lettre wana na bolo akoloba yo nde famille biologique mama Kadiombo aza wapi bozolinga afanda kuna na baleki ya Kadiombo propre ozosala bareunion na ndako baautorité bazoya bavisite ezoya vous épargnez le grand frère ya Kadiombo propre azali wana ya Michel bozotika ye libanda ke bokopesa compte rendu osopesa ye compte rendu Michel aza wana ti na veranda wana afandi ti keba nazoyebisa yo eloko ozoluka okozwa yango nga muna yebisi yo nga naza leki ya Kadiombo ntango Kadiombo anyataka makolo na ye na Kinshasa oyo c'était chez moi soki azalaki anvi tuna mwasi na ye o masa na bino bokomi na ye akoyebisa yo tika bablak oza nango wana tika nayebisi yo. Question. Pour poser question, moi je me nomme au nom de Junior Moyowabu, journaliste. Question dans les abonnés. Je crois que dans ce cas, tout ça, mon maï monté dans la vie parce que maman Denise déjà a accueilli le boulot à ça, mon maï dans la vie. La famille est sacrée. Président, le comité n'y a pas possible pour vous aller au. Je crois que liwa ya liwa au nyoso eleka. Tous un problème mon que pas artiste et comédien. Wana mila tapé casquette en tant que mutamaboke. Tous un problème mon que zalaka. Ce qui artiste a koufi. De quoi toujours et c'est pas ça. Ça donne l'impression c'est comme si l'association
ekomaka kowelela kaka banzoto ya mowe baorganisation ya matanga. Et nous on se pose des questions ewelelaka pourquoi ezalaka na mbongo moko ebimaka na kati wana ou bien chaque association azalaka na besoin de notoriété na ye ekende likolo ke ye nde moto aorganisaka nini ekoti na CV ukoma. Et puis dede tomoni procuration oyo ezalaki barre etamboli vraiment na baréseaux sociaux. Ça donne l'impression que plateforme Pakosiko a accueilli vers famille pour kasalisa bango pe lobama pe na liwa ya Joël Akufaka Bizao ke bokenda bo sa procuration. Et nga na ose opinion publique baye ba poser ba question ba mituna. Est-ce que na statut ya Pakosiko cela est écrit que si un artiste est comédien ou comédienne mère aujourd'hui que okenda ka bo sa procuration pour que bino bozalaka liboso na obsèque ou bien d'autres manières, ceux qui vous suivent par exemple les procurations, vous pouvez aussi associer les autres associations pour que vous travaillez binonio en collaboration. Motuna nanga eza yango wana. Merci Nabalandignon Sobazoko Landangai. Réponse ezali boye parce que chaque motuna est en ndamba réponse. Merci monsieur journaliste junior. Il appelle ko Pakosiko ezali plateforme des artistes comme des cinéastes congolais. Donc, na mokuse pour na kolobake bisonde tozali awa bisonde ba artiste comédien to kuveli. Donc ndeko na bisonde akufaki. Ça veut dire bisonde to kuveli mais toza des amis et famille. Matanga ezali ya famille biologique. Bon, na lolenge wana famille biologique esika bazui matanga ba monique ndeko yo pe na biso azalaki pe moko ya artiste il faut tokende faire ba artiste pour que toyeba ko rendre hommage mérité na rana ye. C'est comme ça nous sommes arrivés. Ça veut dire que pour na koloba na mukuse nous n'avons pas créé cette association pour na kokundaka ou bien pour na kolandelaka makambo ya ba passe ba comédien ou bien pour na ba intérêt moko quelconque. Mais juste les plateformes, dans la plateforme, il y a des départements. Il y a aussi un département qui s'occupe de ça. Social, on a artiste à danger, qui s'appelle Saka Congo. C'est comme ça que vous voyez chaque fois, c'est un problème. Comme le problème d'aujourd'hui, nous sommes passés, nous sommes toujours, même le jour, la famille, Bayaki ko mona Pakosiko, en tant que plateforme, où ils allaient égorger, artistes comme les Sénégalais congolais. Na qualité en tant que plateforme, donc nous étions passés au Bengaki artiste à danger. Chaque Congo que Tala na kati na biso il y a aussi un membre, il y a un artiste qui est parti. To 5 pays accompagner biso avec la famille. Donc pour na koloba na mokuse ce qui par rapport à ba discussion, ba terreur o ebimaka, d'abord ezalaka kozanga d'abord il y a objectif. Na koloba ou bien ezali pe bolingo. Parce que ceux qui bolingo ezali. Mais quand la famille ils sont venus pour la commune abisso, pour la makambo ya ko accompagner bango par rapport à passo yelibiso en tant que deux familles, nous avons écrivé pour d'autres corporations, to komeli ba association. Juste quand brisque ton monika kake, il y a un message qui s'appelle l'aide de la famille à considérer en côté. C'est comme ça, on dit que maman a mieux placé pour répondre. Donc, biso, ndenge tozali awa, totika kowele la te. Matanga, totika pe kosenga matanga pété. Parce que la maman, l'aide de la famille, elle est présente ici jusqu'alors. Na ebina no isika présente ka de mafanda kate, ngai en tant que cordon, ya Pakosiko, na tika ne ope kokoma na matanga te. Jusqu'alors, nazali kolela ka nde ba comédien nyo so bazolela, mais ça ne dit pas que ce qui te vendent, ça veut dire comme il y a un intérêt de chaque fois ce qui est artiste comme des belli ou bien Koufi na sollicité à marché pour que na tous un intérêt mon akati. Donc c'est faux à si faux. Les alinde kaka toyebi eloko to salate. Donc c'est ça. Merci. Nakoloba boy nakozala bref mais précise. Nalobi boy. Comme on a maman Ziza Senga, artiste et comédienne, il y a Kala, il y a Tongo, les Kaba Mama Chako. Il est réservé à toute personne de mourir au moins une seule fois. Personne ne peut s'échapper à la mort. Mais tant que Mouta Koufi,
esengelaka badémarche mpo tokende kotika motu esika na ye ya suka. Junior nalandi yo bien olobi estce na statut ya pakosiko tokomaki non soki moto akufi na statut na biso ke non il faut tokende kosenga procuration tout na la famille éprouvée. Nakoloba boye Junior, pakosiko est en plateforme. ANTPC association, Tokanisa association et diverses, les fondations et diverses. Alors la famille aza libre, il y a pour ça la choix na hier que de vers muto akufi à ça la démarche étant que muto azala qui comédien. Ce que c'est que famille a kende pas ya Tokanisa. Tonga qui to accompagner Tokanisa. Ce que ba kende pas ya ANTPC, tonga qui to accompagner. Maintenant le bakeza na statut moko ke eza restreint pour la kokundaka bibembe là nazomona ngo eza un peu louche. Junior na zo saka yo kaka na motuna na yo tango mame wa so akufaki que son âme repose en paix azaki na clinique universitaire tozo kende kotala ye to moni Tokanisa ke kotala ye en vie avant kufa tango mame wa so akufi ezala ba collègue da biso ANTPC et ya kotala bango na Befale ba maman ba famille bazaki touché ba sepela été vraiment ba travailler na ANTPC pour la raison famille yango moko eyebi famille décidé et fait ça qui procuration na pakosiko Tokanisa na artiste à danger nga étant que ligne ya bato yo basaki organisation ya kokunda mame waso je vous dis na toute voix la réussite a été totale et parfaite pakosiko ceux qui boso bakiaza na habilité té mokonzi mboka kozala atangi deka azui diplôme mais ceux qui ceinture neza makasi musapi pas que sukola longité ceux qui ceinture neza makasi mokonzi mboka kosala na bandeko bazo travailler elikambe moins na miso ya bato donc tout tika ko minimiser bato vouloir ce pouvoir tant ba famille ba pesi confiance na pakosiko abengi bandeko ndeko a Monica andimi na eko ya il sera le bienvenu au pas Monica zane dispoté ezapeli kamba ko wela te tonika toza ba moko po to kunde na bonheur et puis pakosiko azanda ne tatikaka oyo ya comédie étant qu'artiste et comédien parce que président azaki en même temps politicien azaki juriste azaki professeur donc ils ont branche belé mais nous limitons seulement na tranche oyo ya artiste tous organisés pour tout kunda chef na biso. Inutile d'en faire un problème, il y a kolobaka de gauche à droite, bon matabo, kitabo, katabo, sala. Ça ne vaut la peine. Merci, très chers collègues, et merci aussi aux organisations de Pakosiko. Je suis Ivana, de la journaliste sur Estamon Télévision. Ma question est à Yapoyeba. Parce que Namoni, Maman Denise, bien qu'à lobby, mais à la Kanda, par rapport à un docteur Wana au Bistoyebité, Yende Moutoyebie. Nazo tunaye étant famille ya papa Kadjoko ndenge à se présenter parce que na semaine oyo tole kaka nazaki wana na famille na ndako ya papa Kadjombo to monaki ba membre ya famille bazaki wana ba yebisi biso ke baza na droit ya kosala interview jusqu'à ce que ba kokunda papa Kadjombo ba boyi même moi si na ye même membre ya famille na ye aleka devant télévision pour appeler ça n'importe quel programme ou bien une question n'y a pas pu répondre jusqu'à ce que va répondre. Mais les lots na réunion autoyé par rapport à Pakosiko na kuti membre ya famille. Ozana bango bazakuna na matanga parce que les images sont là. Oyo ndeko na boyaki to signer ka registre ka registre ya condoléances à boyaki to sala interview. Ozana bango kuna ou bien ozaka ka membre ya famille oyo koyo ko ka artiste donc parce que bango ba yebise biso que non membre ya famille papa ka domo ko sala interview selon coutume na bango jusqu'à ce que ba ko kunda papa ka domo. C'est faux. Nani coutume ezalaka na babiloko te. Zoyoka coutume ezalaka na makambo te. Naza na bango kuna. Naza na bango baboyi toleka na média pour na nini po bozo tuna mituna akufi nini nde place balobi ke tokoloba kaka jusqu'à ce que bakosala ye autopsie po toyeba nini tokoki ko répondre bino. Je suis ici pourquoi cause ya docteur aboyi déclaration oyo epesami na kati ya Pakosiko a minimiser Pakosiko. C'est comme si Pakosiko a un intérêt moko boye or que yenda za intérêt. Ce qui a un intérêt, c'est la compte ya famille, mais puis surtout la famille a mis balé. Ce qui est la famille biologique, la famille longola, la famille comme ici la famille artiste.
mpo ebele bazala mpe na bafamille te bakunda bango tomona yango mpe. Ok, je pense. Oui. Est-ce que pas possible avoir gérer n'a pas politicien n'est maman le n'a pas juriste n'a pas trop de son Rolanda papa quand on me laisse quand on doit dire que nous passons analyste politique à journaliste à professeur d'université à ça on va me payer en plus de santé gouvernement n'a plus fait aboyer comme ça pour nous parce que nous avons est-ce que pas répondre les gens à